On est en train de fula batu, en train de sensibiliser batu, et fula batu neni. Pourquoi? Donc abenga corona parce que nazana corona te, abenga pianiste corona selon capacité. Qui dit ba santé ya neni. Qui dit ba yo mozo kwa donc gêné, au moins so gêné so na beta ngo yo tika la kidiba. Oh. Na meka. Meka ko. So la tika li kidiba ti en tout cas ba bonda ba. Ba futima ba moi soirée. Omoni? Te na tika kidiba. Fifi siwa stone. Tirer eza tirer yo mo kana tirer. Oyo zana ba jaloux. Bazate. Bazana baba balinganga te. Balinga kote bazate ne. Bazali. Donc ndeko sala musano kitoko boye ya sans polémique boye. Ça mote belé ya. Ngafuna benge koko. Koko chéri sente donc basala musala kitoko na mboka oyo emonana. Donc tozana droit ke to pesa bango ba fleur wana. Obligé. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jerusha Bafossette, Anti-Bouchou, l'enfant de Marie-France Ivangou, la seule et l'unique reine-mère. Bienvenue encore dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jerusha. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Sus TV. Et puis un grand merci à mon DG, à mon patron, à mon boss, Maître John Motema, à maman Micheline, la reine-mère, mère à Palais, Babi Mouassa Zangamba. Un grand merci à mon superviseur Papi Le Congo. Un grand merci à la secrétaire Nabso Rotiana la Rise. Et puis un grand merci à mon réalisateur Gilles Delof, Papa na Monique. Et puis sans oublier l'équipe technique, non, on a déjà Gelon Gassele, Mouteki Azangan Zolo, Papa ya Gertina Gassele, puis ya Keren Gassele. Sans oublier un Kimbala Mutomo Bimba. Et puis na Ozemi de énergie Mobala Bafossette. Et puis na ba collègue Nanga na Pesibino Bote na Linga Bino Makas. Un grand merci na Bino Batou, Bozo soutenir Bafossette. Un grand merci na Didongale ma passeport rouge. Un grand merci na groupe Bana Poto na Poto Djoubek. Un grand merci na Bino. Bo continuer toujours à soutenir les qui na Bino. Moi na Bino na Combo ya Jerusha Bafossette et ça la bien. Un grand merci na DJ Swag. Un grand merci na Patrick qui sombe babule nouveau riche. Voilà, un grand merci na yo. Et puis un grand merci na babonné na biso ya Congo Sus TV. Non singa na yo muto s'abonner te. Quand on saute l'émission na biso profiter au s'abonner et que ça la bien ma case. Bo s'abonner et belé partout dans le monde. On est là pour photos na prononcer la binom sala au cause la de site yum to ko s'abonner pour biso ana Congo Suisse to embaka ba invité ya bien to sala to yaka na ba news ya bien maramba bien avant news etamba na ba chaîne na mse banda non awa na Congo Suisse yo non singa na yum to s'abonner te s'il vous plaît s'abonner na chaîne na biso au cause la de site ba forcer c'est les bino de l'invité quand na bisa bino na embaka n'importe qui so na yambi muto c'est kasa professionnel c'est que aza muto mo be déjà sala kombo pi atala maka bino mo boye bien déjà na sabongo le tala pengambo ya full boss babi l'élève du maître Abina Filé na mbeli bino qui dit basente babi pianiste Corona. Pourquoi pianiste Corona? Pourquoi qui dit basente? To découvrons à kaka émission na bino ya Place de Jerusha de l'offre pas na Monique et des biso au bien de langa invité nanga na kombo ya qui dit basente. Bonjour. Ouais, bonjour Jerusha Bafossette. Voilà. Et puis merci beaucoup na ningi pour rendre la visite na palais. Voilà. C'est il y a trop donc mbote bien na ba fan na biso basola na biso les vrais de Kidi Basente na Luanda ba mona héritier Lumbu wana ingénieur et puis Roméo Mukondo ba venango ba soutenir biso depuis États-Unis regagne kasa ndolomingo veba wane komaki kitoko. Voilà. Kidi Basente okuko aider moi nous abandi ko apprendre musique kalaté Kidi Basente on s'est présenté à Zanani. Kidi Basente. Voilà, Zanani pas travailler pas pour aider moi nous peut-être abandi ko apprendre ma musique kalaté pour biso déjà to Kidi Basente azali pianiste ya Bina Filé abotami na se présenter na famille na botami na famille à 10 personnes. Ouais, naza 8e na famille et na musika makasi. Voilà, donc naza 8e na famille bon lingue la biso après naza quoi patakolo nini avant dernière té donc bino boye ton na tio bino bo comprendre. Kidi Basente kombo na ye frère non na ye za Bénédicte. Oh Bénédicte ngaya wa na ko boya ngote kombo pesa makambo naza na pena mwana chance tala lelo oyo ba chance wana yango bendelinga makambo oyo
Kidiba Sente a sali ba parcours à musique lelo pena dans sa carrière professionnelle là et pas élève du maître bina filé côté atindi kanga ba frontière. Merci na boss na opportunité pesingai na ba fongolo simbi singa pona kanga ba frontière ya ba frontière nyoso kitoko ba frontière na sombe moi oui bien goûté expliquez biso kazo sunga biso naza pianiste corona c'est-à-dire combanezo bangisa bato. Voilà, boss a binga pianiste corona exacte pona na corona. Té. Po nzema corona de folie. Non. Nzema imbele ki coronavirus. Wana eza nzembo ko fula bato, te nzembo to sensibiliser bato, e fula bato neni. Pourquoi? Donc a binga corona parce que naza na corona té, a binga pianiste corona selon capacité. Tara boulot yo zo ka déjà boulot le ki makasi pena. Parce que boss atali nako yana msusu wa binga meilleur pianiste d'Afrique. Yeso ko bine ba benga ma trop ba meilleur pianiste d'Afrique ba ni nyonso na mais ce coronavirus est événement oyo événement ko yo longo na mokili faut enlèvement munene ya événement wana faut enlèvement tango yé corona ça nini elongwe on a ba prière pe ko leka pe ko longa pe surtout ba prière makasi nzambe pe ko kama pe l'équipe non au monde tout nanga nini ba fossette au monde deuxième guerre mondiale ti lelo ebetama na ebetama lelo totanga ngona ba chik ba lobela ngo eze événement lekaki mais le événement ne c'est nini eleki eza un événement où eko longola be événement nyonso na mokili o esuksi be événement tout eza ka coronavirus donc na capacité non e oleka mais tikali elo mo boye donc yo so mon événement nini histoire mo boye na ebité elo tana eso ki ko longola ngo eza ka fo dans l'enlèvement soit fin du monde quoi. Parce que est-ce que dans l'enlèvement nga sko ba benga pianiste corona na musique parce que pour la capacité vous comprenez na capacité ba pesi ngai na zana ngo boss atali mono na osele nini vraiment na nyo so asali pona nga pour merci na nous na élève du maître na profita kaka na obana ko pesa ka ba matondo mingi matondo pona ba chance zo pesa biso ba jeune lelo kala to yebaka ke pour tam susu muta beta na kata abeta album apamba tonzembo apamba eza facilité mais lelo élève du maître pesi biso ba chance donc pianiste corona qui dit ba Sente les pianistes corona ba no so ba na mikolo abeti 14 titres na des génériques. Et c'est trop bête là, le patron n'a pas beaucoup. Oui, bravo Naïe, vraiment bravo na l'élève de maître full boss bien affilé en tout cas félicitations dans les Alandais bon yo va pesa que chance yo peut faut pesa baninga chance les Alandais bongo et ça va bilo comme ça to lingue za la musique et ça te va pesa que chance yo ce comment fina bana battant en tout cas penza full boss en tout cas ba courage et belé encore une fois félicitations ba binzamba batelo à protéger za la peka wana pona biso o sa peka msala peut contribuer na mboka na biso Congo Kidiba Sente kombo ni andeni Kidiba Sente za mais c'est je rêve qui yo na studio ba biso beta bu yo zo rêver football sabe ta Kidiba ta na tsaka Kidiba kombo petit kali c'est biso bon na wa bizaki batu kaka mais faut tanga muto ça me bomba na ngandi na boye so do tanga muto to landa ba news Kidiba Sente ya neni Kidiba yaki yo mo zo kwa donc gene o mo so gene so na beta ngo yo tika la Kidiba na meka meka ko so na tika li Kidiba ti en tout cas ba bonda ba futima ba mo espamate omoni te na tika Kidiba te no landela donc vedi omoni Kidiba Sente na kisoka obeta batu bavandi kuna ba otala babi yamo master oyo batu banotika na pena boye mutu avandi otala o concentrer savoir oyebi makati ya Kidiba ya bosa atalaki bon na kosali ndeni na benga Kidiba Sente et puis bosa nga bisangai anga esenga ka fa bisangai Kidiba Sente pour nous aller na même temps na studio partout na obeta so na beti faut pas bavanda ba otala ba rêver ba otala oya sama nini ba yi bati mamna sa metant ba yo quand on a ninga sima ba comprendre pena ke Kidiba a musique taba so to tikali Kidiba bossa taba to no kama bongo to tikali Kidiba bossa talia comment on est comme Kidiba les musique voilà ngapi mwana boya exact
Voilà. Pour lancer des carrières professionnelles, oui, voilà. Ok, merci. Quand il est bon, français, tu as bien moto, c'est qu'il faut à la professionnelle. Les appels qui dit santé azali. Pourquoi tu as vu ce parcours nous pour les ans là tu me suis ba tangela musala o ba uta ba ina me suis ba école na église me suis vient na mon karaka kanda la qui c'est ce qui dit c'est encore to ça no bete ce parcours na yo et bandara ndenge nini comme beta santé puis parcours na yo au tambola banda koni avant il y a pas bien affilé. Bon, libosa vana na ba parcours na ngai ba mbote na ngano ebele pa je suis que moiti bourgeois petit. Donc moi na ba mobe qui se respecte o sa makambo o na ngaba no ezalati mangamto luka ngane puis kaza mo grosso. Hein? Bon. Qui dit ba santé abandi musique na prayer. Et na bandi pena l'église na pese père spirituel na biso mbote apôtre Boli ya bonwa Omer. Donc ba prière na yindi sala biso to zala boye qui dit ba senta no beta na église abeta ka na praye mkomo nzamba elamuka journée na ye allez na kutana kana accompagnateur ya JDT on ma kombo ezate allez nde a pistone nga a epsinga no biso na les marquis tozoluka pianiste nde na chaque esprit et puis nazaki na bomutu na ngela pete makasi plus sous musique au boss ça sa biso ça sous musique mo boye musique ba pro quoi donc musique mo quand na minute na fo sala ngo parce que biso nous tozala wana au coffrage basse au merveille compa na pesa mbote shisha na mbonda tozala ka so boss lobi temps to salimba moko tant atikeli nzembo les marquis na yekula akei abeska 15 minutes ayekuta gidiba sa nini asisi wana sena na 1000 pat na gidiba te na 1000 pat na pesa 1000 pat uteka na quartier biso ndeza voilà donc abenga okuta sko ikamusi ndeni yo na tikelo nzembo na kebo na yo zonga kenene uleba malewa na ya meli bilo na ya yo zonga bakuti sko ba fossette on est loin talate yo yebi bilo to ba muto ba mutameli bilo na yo yebi bilo ni ba mila voilà ayo kuta kidiba au sala asisi nzembo wana ilekeli siko banda peut-être amso banda musique na mona pianiste ba tikele lo 15 minutes asisi asisi nzembo ndazo nga singa non lobi préparé na yo zoyo tokende les marquis et na chaki molende na ki premier concert na beta na fiete na confirma ki concert na ngawana et puis tant na beti concert et pas na les marquis na bane ko bule de nga funa za na docteur nga no kanza pena no funa chuba kanito ngadongi mo surtout va no kana musique na comprendre te go tas go e go mo gina nga ba na talpe na bana musique na muna ta matadi ha ngono te so premier funa ke matadi na bi est chiki venir me matadi na mati kana se go ita makam na ngai na concentrer musique ni na yaki ko jouer place na les marquis na beti 5 ans 5 ans les marquis aller vu que président azaki trop yo yebiga trop poto donc le total bien au longwa le marqué pour président no allait trop poto to makambo ça na simawana ba fossé nga ko longwa les marquis ba tu ba pesa ba conseil ko ba vena nga regen kasa ndolomingo na États-Unis na pesi ba mbote ba ipsa ngai ozana mwana muke yo fu beta ka trop po expérience ça nini ekola poso na zaka na landa ikana zalaka kuna na beta atende presa kinga ba 2 mois 8 mois na beta te moi pe tamsu na temps to ngato zala boité voilà ndi ba pesa nga conseil wana na sala ki fort na yaki kolungwa mutalungula nga esinga te to ke no kese moto ke bano kese mo robwe ngapi na bimo na budagi te parce na talaki nga funa beta na trop na tante funa landa ba mbongo ba ndenge mo robwe mbongo boya me funa sana musala ne to genda ki pa minyo abam to fongo l'orchestre wana ngana ko frage basse na PC mbote basiste tout ça ne pas partout ouais yepena to beti na na les marquis to beti ne pas bram to tamboli na partout si tu se trouver tant que il y a village te ya sala na village ngana le kan village yo mo le kan village oui ngana le ki maison mère ouais mais c'est dada to te dada te ta on est marqué ta on est marqué voilà montoté moi comme ça ni temps ezaki tana ngate ya pena ya Joël tant Joël na PC moté le pianiste selon les cœurs du maître donc koko na ngai donc voilà tant Joël ayaki ngana obeta mais nazaki na notion ba la que muto ayebi ko beta pour maïso ayebisanga pena koko ayebisanga oyebi obeta na kanga lilobana mais ezaki chance na ngate et na comprendre que za chance na ngate ya sa nini a sala kaka ngai ngai osani ikoyaka to beti na kofage place bi to bande orchestre wana ndenga pe na tema za mutu moko mwa logique trop na la aventurer na bat aventurer na za logique na bat ba logique donc si on a ko ba bien na za vrai le quoi boss na ngai bina file lève du maître mikono obenge maître
Qui dit bah sente boyo kesi. Donc il t'a formé au penza. Il pena ko formé ngate yete apesi abimisinga donc carrière professionnelle no comme ça. Ah papa, est-ce que pena ngani na bu façon na lobela. Moi kaka baba gros. Bon on finga papa wani. Mo yibi bobo finga pone za leader ba. Biso na to yokana, biso na boss to yokana ki après 10 ans tobeta musique ndanza nga kuna sepe na chapela oh pato wapota pena na idée tobeta musique ndanza nzambe donc bina fene za ndaza na so a travailler ka 10 ans tozi ba mbongo tozi ba carte to vanisi tozi ba panga nous ba tout ça mal ba mai kala to kena biso kuna mona te tozala bongo ba les adorateurs yo kasi za ya pamba voilà ne to yeko sala parcours pas bon ngana tala ki bon ngai si masusti na 5 nini ti pendant tout ça mki wa bi après 10 ans boko rejoindre ba mai kalamba et zapo de bosa bosa masu mingi bobo ma mingi ko bo luka bo kimela nzela nzambe ponza mba kama wa polo le pesa mela bino non eza idéologie moni ti to vuva boye même ata yo ndongo za boye elo moto loba awa na kanga kyango yo mo obosani yango obingane na abuna na posa kutata libala te unga lobebo oloba kyango awa na posa ki na so bakala na nga na boti ba na nga mi ba na che bomba lox ya projet na yoti on a lobebe bongo vous comprenez ok to continuer voilà solo tant oloba ki bongo ezaki projet na yo donc biso pe na orchestre ko za wana na orchestre na biso to bandi yango ndenge peneza na zéro ndi bat banolo baki bat bo finga bino pena bo ke pena beta pa bio uti na les marquis pena ke beta pa jibie pa bina filé mais ba été on a je t'aime ko beta pa ya filé tinga kuna kamwe voilà donc wana na beta la ngalo solo on comprend voilà na uta ke pa bon tra sisi parcours pas bon na bon to longwa ki wana susu na kangela bango na kangela bango masuki OK merci, félicitations, bravo, belé. Donc, ça se fait un boulot exact. Combien de temps déjà dans le salon? Où Melito Bandino peut karaté? Bon, si on a bien où Meli, où Meza, où Mela, bon, il y a où Mel déjà. Parce que ça, il y a 2 ans, ils appellent où Mela. Ouais, non, et pas il y a le lève du maître à 2 ans. Et pas, ils sont dans le salon 2 ans, t'es tout. Donc, ça, le pénal, ben, 2 ans, kaka. Non. Na iso na uti parcours na beteli yoti na beteli ma 5 ans na sanction na bane on a ko ça pe ba 9 ans pe ba 8 ans pe mais na bandani ma momo mukie mutano pesa nga ba conseil te foye ko la foye ko mutano na pesa ki Rigen Mbemba mais Rigen Mbemba ndombi na Grèce donc ta kaka question de 8 ans et ça de j'ai belé félicitations merci beaucoup ba Fosette toto na son fiancé déjà Zali maman Zali bana combien pour passer à maman za parler na tigeti moi ça libala moi sina o bala asa déjà to fiancé déjà ça pour to sunga pe batantino ba linga bino wana to yoka dia ke oza dia na fiancé royal souté oza déjà marié royal souté ce que faut sunga pe biso nde yo moni la bonga mwana ele peut-être na nde yo moni la ngana goza na bala yo sunga ndi batu na biso ba question na yi batin siko elo ni la sake mutabali kasi yo so bala to biso bala te yo ndefo o yebisa biso parce que na Congo to yebi na Congo to yebi mutu soka bali ya rani loko mo elaksa ke Obi poza succès bana poto de nemso na poto nemso ebitinga no ebiso ozana succès makasi obi ke succès ben de la bino ba momi ben de la bino ba mbongo ben de la bino ba voiture ce qu'il faut qu'on sunga pe ba fanatique na yo po mo bino ne bozana ba star ba boti sa bino ka boy o abota na tantina nga mo boy abota na yana nga mo boy yo to linga bo sunga bango o bala o bota fiancé déjà za to na nte kayo nga lobite ba Fosette OK no musika pamba eloko ni la saka ke il faut répondre biso au balo boto za na fiancé na balate na botate na za pena nga mona ndao na biso ba sœur à pote voilà na za pena pas mère na biso nanu donc na za ki pas mère ne mikolo na na parler ba on la déjà nanu na komi na ba pardon koko sunga biso muke ki di ba santé na ebandela générique na bina tiré full boss abi muta bato alinga tsa lokolo na ye mais sani oyo kaka engolo bani expliquer biso pardon bon ngai au moins mukolo ba beta générique na zalaka selon ngai ndo moni la selon nga na ko expliquer bino ndeni sani oyo kaka elo kwa mutalinga tsa likolo aruti as bon avanda likolo boy est-ce que pechanga lamba pas zate sano mo yalo kwa ngana vanda kiba sisi ko dame nazui sani nazui bon na kiti santo za na to solat na kiti sana lota sko TV lenga TV to nota TV siko na chesko likolo boy nota TV lenga mo zwinga na ina kita likolo boy sani soko moni sani boy na kita ina moni kwa empêcher nga e kati inspiration na nga yo posa na nga na sala mais fona kondana ngo
yango aloba mutaba tupenda nga tali kona ye ndeti nga kidiba nga tali kona nga busanyo ka ya peshe ngeze lote ya kasani ka balobelika ndeti yo na ebi kende bino buzala ka oke na wana osanya ni sonzunga mama so mama nini te za na ko to bonte nga kuna kina ba côté kuna te puis générique na no titre na on pesa ka tirer wana bo tirer banani et puis ezala ki po ani idée à tirer bon tirer sur l'andel biso bien bimana no eza bimana na émission motolika qui est pas Tony Koko kuntwala tu as eu bongisa ngo bien pas fifi siwa stone tirer eza tirer tiyo mo kana tirer oyo zana ba jaloux bazate bazala baba balinganga te balinga ko te bazate bazali donc ndenge osala musano kitoko boye ya sans polémique boye bon sans polémique ezanga na ngote pour polémique pesa la ke muta mata mais ya mabete voilà ndenge o tuna na intelligence boye ena mutu mususu asepela tene ba forcette asala émission kitoko boye ndenge otap na volonté o ya tina ba parler là ta ndenge o check na volonté bato musu basepela na makambo ndenge wana te ena mutu musu ya kanisa nini akansara ni nyango yende ngala sabiso ke yenda sala musala kitoko so zi mutabongo ko kene musika te betelene na muno ko tirete yemo ka comprendre ke o tireye ko so be ke na tire jaloux na ngai akoyo kelebe yo be nga jaloux na désordre kibomwana pour le monde la tela so téléphone yango e kabola ko swana mom na point na yobina na WhatsApp na ye donc so mo tirer mutu faut tirer l'intelligence voilà yo ko beta no kana monoko pelele beta no non ko gate wana musana yo danger donc tirer ezali jaloux na yo tirer so yo ki ba frère na biso banka tourbillon chef coutumier o ki sad mayor végétal nding ba boaki babi ezala ndoki ya famille ndeti na père ko non le baté pas na do yo père ko lutu non de te yo kini na bi père ko on ba ndeti nga père ko na ko ba ya coin pe père coin voilà elle ba musu ba tele mena ko na ba quartier ba sepela tini makamno ekendaka o tirer bango OK na comprendre donc bato ka ba sepela na te donc yo pena neza na ameneza ka boy tirer bango ba yo ka douleur ba la ai ça bien makasi qui débat santé on a kati ya groupe ya bina filé au wumelupe oyebi ma bien nyos do oyebi ba bola muna ba mabepe ce problème ezali oyeba po ozana kati ya groupe wana expliquer biso pourtant on avait nous senti pendant que Maël est vraiment eza kati mto problème ni ezaka entre bina filé na Ibrator elle wanga na matiti te mai ngana matiti yo matiti tana binga na matiti sege nzoko totika ya ne baloba ya kaisala ya nzambe biso zo ya mikolo ya bana mike donc ngana na takutu ya kokota yo ko to problème on est bien et après mode poubelle ngana ma mona te poubelle activée voilà OK to beta ça bien mutu mo ba ebisenga yi kidi ba sente ko longola bloka maison mère tenga kuna kamwa kidi ba sente muta beti bongo abia ko konkate ba forcer tu ebiseka ka longola bloka maison mère encore to zana yo sepeli sa mutu ana la kise penda ke wa pe capable longola bloka ya maison mère bon bosuna no pesa ba mote belé ya ngafuna benge koko Koko Chéri Sente donc basala musala kitoko na mboka oyo emonana donc tozana droit ke to pesa bango ba fleur wana nalinga peso na igo sente kata fumade ataka dende mais comment le mususu okoye bisanga na travail ki angote mais so na raté o kata place wana ba utalanga na don na bi ke pas j'ai confiance voilà OK na confirme et puis mutumso ebisera ndo zala kutu BCB joko kokate ngana bise yo zo sanga na kidi ba sende ba foza tsoka kokoka abeta ngokaka donc to kita pas moi mke na BCB j'ai pas ya koko na yo je bien bien na esa bien koko lolo na yo ko phrase on attend qu'on a TV eza ko tonga te ya wana
bonne chance abeta bon natala kika musique mo be na TV na yo kisiko mutu avec Germando hein obi Germando grâce à toi Germando tout est mon travail musique en school yo ka kipenda za kino mo balakini mais abongisa hein isa musique ya wanenga bon yo ba musique comme belé ko talaka mboka misale ezate mutu no sota za kina ye anoteka na ele kwa mo grosso ndenge mo bosana balana na ye kaza boué allez akomine musicien ndenge Joshua ki moita sala mbongo na ye bourgeois teti allez akomine musicien faux donc abeta fallait ko beta nanga na beta phrase kaka grâce à toi Germain. Voilà, en tout cas, tant que tu as interprété, interprétation, c'est-à-dire bimisa eloko mutu asala ki ozoko obeta ki yote ozoko interpréter. Voilà. Yango ekote la na makambo nyonso. Ya lokwa elaksa ne capacité mutu. Poko interpréter lo mutu asali na oyo sali o ko sali za peut-être ils ont capacité to koloba. Ko créer zelo mais ko beta o mutu asali o beta maela mutu mususu nde elaksa capacité ya mutu. Donc so na beta susu bandeli nango ezali eza misala batamaele pongo nga penata 10 mois non kokate en tout cas vraiment so bat bo beta be faut respecter bon ezam sala ya batamaele na ko sabino te c'est la biso bloqué dadat olo na so te adada ouais adada beta omoni bon ça peut-être na kokoka na luka ngonano adada na pesi bambote talaka wana Villanova la famille est sacrée et le va mettre donc tous les kaka bango na tina po tozana kibomoko bana mettre bayebana bayebana yo mate bana mettre nyonso mettre musique ezala kala ke so muta longue pour ça succès fois finga mais lelo moni na mona nga fo ba bien nga tel père tel fils pour moi moyen te ya obanda ufinga bande ko basala misala kitoko gaz baluka ngo te fo banda bufinga fo santé déjà bossa ça l'axi mokili ndeni ya la musique eza lelo ba na za tele boso ko na komi boso caméra na bana père de caméra na bana mama webi ke nani wana yebi loko te ngana leki omoso leki neti yo bato bale ko na kitoko yo leki so za pembe yo leki na mwindo so peut-être dans son afinga ko wana yo leki na ba fosa webi ke loko anto contact ba fosa tala ok donc c'est le blocage bien dada na oki bat bagangi te quand même et le connaît la bien au foot la milieu ma bête au foot la milieu mon boza très à l'aise pendant qu'avant mon tout faut tobima bon voilà malé pas attends yo ko lo ba jet oui bien autant on lo dada j'ai dada iso basa siko kidiba tango lo dada non ça pour la sabatu que malgré que peut pas bien affiler ça peut capable ça bloc abande ko na on fusu action donc bato bazolanda biso bayebaki ti boss abenga coronavirus ezali te ke po nga na beli corona to nga na kaboli corona na mboka te ezali capacité au boss zo changai po na lief ça ki ok après coronavirus faut ezalaka enlèvement et finalement ko ya olongolango donc pianiste ko ya na sima coronavirus pona kanga ida ba frontière ba pesa nga ba fungola donc ko ya na sima coronavirus aussi ba bimisa ki ba na chance bon chance na ninga mabete ba bimisa ki déjà po oui bezalo kwa nde corona ya kiti ba o ba bomba kite ba se ba beba ki ya ki brisque donc ngape na yeka brisque mba mobu donc bato ba se ba bimisa ki baza na chance oh non ba bimisi te na kangi ba na problème na kangi ba na ba tsali kolote po ça non obi matin nena wona na komi sko 2 semaines nena we esilaki déjà hier dena sisaki nini ba yango nini cycle o na pesa ki po
bato babima te to tala malade donc nini abona bakisi 2 semaines donc ntango ya susu na tala susu malade yango eza kaka 2 semaines kaka 2 semaines donc oyo akoya koleka coronavirus il faut azala pianiste enlèvement donc enlèvement est-ce que c'est kobeta tala na enlèvement nde tovai nongo ngo kaso nde no pumo kei na esa wa posa mbangu na bana sinola kaza mo grosso sente na kei na sinola sente na kei OK. Donc faut penser à l'enlèvement pour ayalongo la coronavirus. Barobima kaka to yembi ke bosa. Barobima ndene bon enlèvement sente go beta. Ba tali materazine pe ba ye ba na bango pe barobima kaka ba musicien bazo ya tellement. Sente go beta matin enlèvement akoya. Moi mbala zandoki. C'était ça nini? Et beta matin. Yango no to no to yo comprendre te. Oh, na comprendre on est siko en tout cas moi mbala abaki akoboya ti me azambanga boyoka. Na boy te ngaba nzamba pesi nga grâce. Donc ma bino chapeau d'Afrique. Dans ce qu'on comprend après enlèvement qui les a soudés de la simalaye mutokoya kaka lisusu. Tokoya tokozongolo ka bémission ezali bémission ezali. Yango na linga bato nyonso basala nini bazala pe bongo po musalisa nini ekendele so bozo kabiso lelo eza peut-être ta mususu kidi bachaki volonté babengi na 12 heures kidi bakoma kaka so babengi neti babi bache programme ya 12 heures kidi ba dia 11 heures ça na mon pe na monyo lilo donc yo mo moni na déjà ponctualité oyo donc na osinga na bayaya o babeta ka muziki bazala ponctuel ezate kanga pianiste te o basiste o nini musique soko me ngona ba ventire o buka yo musique soko lingi o so makambo zo kanisa wana lelo biso to banda o passer pe jour que to bima lelo nzamba sali ba grâce ezaki grâce ya ponctualité donc soto tchaki molende te donc tonga kito zo ba grâce o te donc baya bacha volonté esiko za yango wana ko kakile na ote o kidiba tango ya bobando beta te po kidiba bulonde ngai tate ko no ebisanga ke o te pianiste wana amutema mabe abeta kaka ngana beta te obela pe mu konfu botikela pe bande ko besa ngana bela te na ebisa ngana calculer ya na ngai ya obela na ebi kende na boye l'autre na répéter l'obito ça na répéter na ebi so to vandi par temps sur une semaine na une semaine na bela jour moko na kota na kisi moya mbango mpo na ebi ke musique na biso ne ezala shosho bako bengo pe babenga ba studio ndeni biso to vanda mkomsu na kenda studio mwana botoso yoka général tuwana na beti c'est la bisoko te jeune kwana na beti boyo mon personne na beti ki di ba sente boss abelinga na ntimena si au back ça suki di ba sente to ezala fongola ba frontière na beti natambola kaka donc na yepe na musique mo boda mbangu donc voilà OK na yebi ke ba tutu bona na biso na zale vraiment na posa to solo la ebelo mais to ki masimaya ngonga prochainement dans la bino qui dit ba santé pianiste Corona. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Ngamoko Jerusha Bafosset Antibouchou, l'enfant de Marie Francivan Goula 7 l'unique qui règne Marie Bakisela machine à beauté. Un grand merci na bino ba abonné na biso ya Congo Suisse. Un grand merci na bino batu bolanda ki biso soto lobi mabe en tout cas bolimbi sa soto lobi bien ba commentaire ezawana to bika esa la bien makas. Un grand merci na bato bazo soutenir nga lokola date dans muzinga na Texas puis dit donc aller ma passer par Roche Gaspard na Maroc sans oublier babi groupe bana poto Djoubek na bika esa la bien makas DJ Swag et puis pourquoi pas la Patrick qui sont babi les nouveaux riches bon baza peka wana pour na ko soutenir les qui na bango. Un grand merci à mon boss, à mon papa, à mon DG, maître John Motema, ya maman Micheline, la reine, ma mère à parler. Un grand merci na réalisateur Nangaji de l'offre papa la Monique. Un grand merci na superviseur Nangai, papi au Congo. Un grand merci na secrétaire na Biso Routiana la Razia. Un grand merci na Gelon Gasele. Un grand merci na Enoch Mbala Motomobimba. Un grand merci na Ozemido Énergie. Un grand merci na Bino Batutu Bolinganga. Na zonga na Kidiba Santé. Ba programme na Bino Pio d'éducation Batuna. Ouais, na minute to na studio, il y a positionnement bientôt besoin positionnement bozo lango mingi normalement fallait que bima déjà na 6e mois ou na juillet non voilà fallait bima na juillet mais vu qu'il y a confinement ou yango ils ont si plus mois sima et puis ba sombi non pe album na production mo ya munene mais tout temps akombote yango bango balobi ba obimisa na compte na bango mais actualité na minute ezana ka tirer donc so zumbanda na musika na webisa ko tikele tante tirer ti okufa po soko zala bambanda pembeni muso no sepelate so zui
mais ko tirer te bon na bon ça ko tirer te pour kufa parfois mona makambo na yo amona ndenge uzozwa lipambo li ndenge uzopambwa madon yango wana donc bambote na ngai be na profiter na pesa ngo bambote ba forcer donc bambote belé pas les vrais des qui dit ba santé na Luanda Héritier Lumbwe ingénieur Héritier Lumbwe na congolaise et puis Roméo Mukondo Doudou bambote ebelé et puis na pesi bana ngaba nyonso bambote belé mon vieux Rasta Debalar Ligue millionnaire na Luanda Ligue millionnaire na sentir binoté bambote na bino ebelé et puis mon vieux Rigen Kasa Ndolomingo bor wana tindake combien tana somela ko bor mo boyamba laksa donc il komaki bambote na ngai ebele pa Rigen Mbemba na Grèce donc ba Rigen Mbemba Ndombe na Grèce bambote ebele et puis Carlos Wakena na Luanda bambote na yo ebele bana ngaba nyonso Joe Tumba merci na niveau soutenir et puis Josué Kimweti bourgeois teti donc yé pena ninga zana tan bo videga aboué bomi tungsa na binote kaza mo grosso voilà danger kaza mo grosso mo voilà ta o mundo ngo bossa nsanga Arnaud wa milom selon non care a boss aza boss mais akoma ya biso nyonso pour papa donc ya papa leki siko akoma ya biso tout et puis aussi tout fait nécessaire mon général Toubi tango fort et puis Aris Nzanza na bakso ka nangé mutaloso na tout année yo Joël Diwa son a bossanié na osala pe mutema be ya dropper nzao oui to clôture voilà to PCP mbote ça bien ma casse donc ton tiko fo obeta botikala bien je vous aime beaucoup et puis les amis de Binafilé Paris harmonica arc-en-ciel 7 fois parfait tsunga na tunga maman sociale ya dodon swadi elilingi ya nzambe bambote na yo ebele et puis les amis de Binafilé Luanda les amis de Binafilé mokili mobimba bambote na mino ebele mwana bino yeyo bo soutenir ye au sala kitoko qui dit ba senté le pianiste Corona donc après Corona c'est l'enlèvement. Okay. Pianiste Azate Oya. Voilà. Babi, portez-vous bien. À la prochaine. Bisous. Bye Nati Kiono. Otikala. Misha tu voizo. Voilà, et commis. Tout ça vaut, voilà. Misha, tout ça vaut. Na Autriche. Voilà. Yé pena soutenir biso na Autriche kuna donc non bambote na yépé ebelé et puis c'est ça na yopé mbote na yopé ba fossette donc na kanzaki ba fossette ngo ya lukuta menzoka donc so c'est donc azate talaka kara kitoko na sepeli penza voilà jeu de l'offre au bien de la qui dit ba santé ponga noti cabine na bimi na ngai merci.